$3 000. Pour les comédiens, à part Tcheko, Bamsoussou va au Kenya. Parce que Mingi Bassa n'a pas poison dans les autres. Les comédiens Mingi Bassa va lesbien, il y a Bassi. Et puis il y a Mibali Bassa va showbiz. Oui. Ok. Comme ça, vu, on m'a coussé. Comme ça, parce que quand on a quelque part, na yebi. Mouton soit que Kabela yo mbongo passé flamme, ma sombi yo. Baza toi botou d'abord mal organisé. Ceux qui bazui, babon bakate. Et si la galero. Bouka lelo, lamba lelo. Ceux qui te neto solo baboyi. Au moins na mikoleza ko ya. Moko li susa mobali ya okeni. Après quoi dit? Il fallait nous talobi à ça qui maquette. À mon que ma député va avoir 21 000 par mois. Et là, il suit ma peuple, ma casse, donc Mikolo, Penande, et ça la baisse à Kosakanate, les Kamondeko Fayulu, à l'Obaki, bon, toutes les choses à Soloto, il y a Soloto dans le Kouta. Qui sont pour? Qui sont contre? Les arrestations. Et puis, il a parlé de Mango. Balouane, Balouane va se voter. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese-moi minikola balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, na Vincent Makeba. Voilà, to pesi bino mbote mingi ba ndeko nyonso bozwi li bakuma lamu ya kolanda biso na ba poste téléviseur na bino nzambe ya lola a pambola bino. Na micro ezali ya bino Pasteur Flam d'Angola nde azali na micro na caméra tozali na Josué Bron et sans oublier évangéliste Cédric Makela l'homme valable ba bonne guérison ici ka oyo zali lelo tozolobela pourquoi les comédiens bazo kufana anemo ko ta 4 5 tozoyeba te au juste mo pepeona ezo uta wapi na liambi l'un ya musali ya nzambe o azape parmi ba patriarche na mboka na biso RDC na yambi lelo parce que c'est lui nde apesaka prophétie ya 10 comédiens ba okufa ba olandana to moni vraiment banda ya pesa prophétie wana ba leki déjà ba 25 comédiens o bazo kufa ba artiste comédien bazo kufa nde lelo to ba ki photo na yambe na plateau vraiment Tolobela, message Oya Pesaki, c'est accompli. Voilà, à ma gauche, Naza, toujours na Pasteur Vincent Makela. Bonjour, Pasteur Vincent Makela. Bonjour, Flamme d'Angola, le pasteur Nzamba Pambola. Boni église Nankolo. Église Tambola Malam, parce que surtout c'est Nzamba Kad na solo, abiso to pétakate, to saraba. Biselate, nous sommes les envoyés de Dieu. Ngana Baranazali, un messager de Christ. Nazamoto Nzambe, atina pona pesa bobe, c'est message ya Christ. Yango to akate ko sabatuke, to sana ba pétage, bo sala boye, bo zong saboyete, to la sakabato Christ. Moto akufanya ne kulusu poete batuba, babi kado to une mission. Pour la côté ya évangile en colo et toujours respecter et tinda na biso ndenge colo na ngai yesu apesa ngai Pasteur Flamme d'Angola. Voilà, on est à la intervention il y a l'homme dédié Pasteur Vincent Makela. Ni na bande ko nyonso bolanda Ciel Ouvert TV bo s'abonner parce que ceux qui au s'abonner ben émission nyonso banda ko sala banda ko komela yo. S'abonner au tika la jamais qu'on a la déci na Ciel Ouvert TV. Pasteur Vincent Makela, ça fait 2 ans au Pesaka prophétie na biki émission na to salaka émission ton pulu la kufaka defé na biso pulu akufaka chiko pulu la kufaka au Pesaka message au lobaka ki 10 comédiens au président ka 10 comédiens ba kufa ba olandana to moni isalami lelo banda yo pesa message wana
tomoni o bakufi baza déjà ba 25 donc eleki na nombre oyo lobaka siko pasteur fait ça tango ba makambo oyo lobaki ekokisamaki na yebi ke ba comédien balandaki message opesaki mais est-ce que batiraki attention ou non? Merci pasteur Flan pour la parole opesinayi pour l'invitation na yo. Na pesi to abo mbote na bayeba soazo anda biso de partout na monde entier nzamba leka no pambola bino mwana na ngai va se di tistungu nzamba pambola yo bientôt na son nzamba c'est grâce na comme on a France vous allez bien sans oublier moi c'est yo maman Nancy ma fille chérie nzamba pambola yo c'est Mati nzamba pambola yo na mobile na yo papa ni c'est tout ça on a Kinshasa ça m'a fait un peu savoir dans mon pasteur Flam. Ok. Avant de répondre, yo, moi nangai Esther m'a bengi le diamant noir dans balno nzamba pambola bino, sunda tendresse nzamba pambola yo na Belgique, maman Mimito Madouda ma sœur na papa mobali na yo papa yava nzamba pambola bino bana ngai ya bolingo. Kola pambola bino igete sima nzamba pambola yo bino no so batwana biso Sylvie qui gagne les États-Unis nzamba pambola yo. Bozé belé Jobo Bolibanda docteur aux États-Unis nzamba pambola yo bana nganyo stubol bolinga kangai je crois qu'il va me sortir le mot na sima nzamba pambola bino sans oublier Babil Mondele nzamba pambola yo et puis na bosente esika motema nange lalaka ya bene Bene Tipato Kamakela, la servante de l'Éternel, nous avons pas la famille dans Nyonso, je vais nous saluer après sous les avons malam. On l'a dit que tu sais une mission, 2 à 3 ans passés, n'est-ce pas l'équipe à 2 ans, 3 ans, tant pour la Koufaka, n'est-ce pas que Dieu m'a montré 10 comédiens, Bakoufa. Bah comédien, oh yonzambe, à soleil qui n'a pas eu, et c'est parce que comédien connu. Ok. Bateau baza connu. Sauf que tu as un connu, Bakubaleki à 25. Okay. Donc, je crois que ma émission tout ça qui est tellement pendant ma casse. Ok. Émission wana. Je crois que ça va connaître le vin, va bête émission wana au passé flamme à Magangai titre amazali est-ce que pour nous la koufi pour na kisi. So ba bête bon na ngo je vais préciser que ba comédien ba kolansama. Na ba ki ngo parler du Saint-Esprit. OK. Moi manza même peut ça kingai que ba comédien et belé ba koufa et n'importe quoi 10 bakolandana. Je crois que baleki déjà 10 donc ezali fierté na ngai que parce que ce qui est révélé est condamné. Nzamba la kia ngo pona ba comédien ba kufate. Mais eloko zo bo bango ba comédien ba ça ba têtu. Donc ba oyokate. Ba so yokate ba ça ba têtu donc voilà. On m'a dit ko ping pong. OK. Ko ping pong dans cette émission à Wayet. On m'a dit que ça sera qui? OK na moni. Asalaide. Aya fukami aye kopesa yo merci abimisi na passeport. Oui. Ba pesi visa Schengen ndeka yo prophétiser ki pona epesa la ni. Comment? Alobini. Yo motata la mona. Yo motata la ko opipa ngalobi. Alobi ki abi papa avant na kende na yo pesa action de grâce na nga po makambo osakola ki pona ngai nzamba sali ko kisami. Parce que ça orienté. OK. Ozomona. Ngana zo ko ping pong wana na no yebiete. C'est mon fils. N'a pas dit qu'on encadre bandakala. Pourquoi ne pas me payer pas qui m'a l'église? N'est-ce pas la grand. Tala baronza balobi na ngapo na yoboy. Comme ka kosimba ki cité. Et c'est ça me décoller ka boba na yebi. Fatiche mo benga kaye. A me na ndapu na ye. Appelé ça pour la seule vocation. A mon ma kila na kata pour. Comme il faut habiter za mona pasteur Vincent. Na mona nzambe. Biloko ekosimba te nganga na kufa nganga na kufa et koko pimpo ngada protéger. OK. Voilà yewana je crois qu'il y a ce que de France nzambe abungisi makamususu tomodo soito tu contact fonga personne nzamba sali grâce na Rolande pe kuna pona moi musala moko na sala kuna na poto donc voilà donc ba comédien bazo kate au moins musala basalaka il faut basala na un maître spirituel. OK. Un guide spirituel oyo abana orienté maître to guide spirituel on a lobi awa eza banganga te eza bato ba divina kama kambute mais le serviteur de Dieu il faut pas la côté na basali nzamba solo atabonda kapona ye parce que ko ça la populaire
kozala une personne oza célèbre ezala batentation ebele et puis bamekamaka mingi. Ok. Mais bebaka eloko wana te parce que ntango yo ozali célèbre nyonso bayebi yo na bato mitema mabe na bato mitema malamu na bandoki na bamagicien na nini parce que kozala tout d'abord célèbre eza moto nzambe atie étoile parce que célébrité epesamela motu nyonso te. Ok. Ozomona eza mpe bato mosusu bazwaka koleka bacomédien bayebani mais babimaka te parce que baza étoile wana te. Alors esengeli étoile wana ezala ekambama na bamoto mpasa l'étoile mpe moto nzambe apesi ye mission ya kokamba baétoile. Ozomona te swasi atanga botamaki étoile ebimaki te ekende ti kota bamage esoki ebona moko mbali abotami ntango bamage balandi yesu masiya bandi étoile bamonaki yesu ti mais ntango balenge bazonga na nzela bango bayelaki divinement bazalaki comment averti bozonga na nzela wana te bayokaki mpe bayoki bazonga na nzela mosusu donc c'est ça eloko ozosala bango yango wana donc bacomédien fo bazala guide et puis bazala orienté na basali ya nzambe ya solo o basali ya nzambe na bakisi te basala molimo ya nzambe je crois que kufa oyo ekosila pasteur Flamme. Mais pasteur Vincent, comédien belé, artiste comédien belé, mais semble dans l'église fait des réveils, il y a pasteur qui va sérieux, mais va kufa pour l'année. Camille n'a pas semble la rater. Parce que elle ne tenait pas comédien wana, elle ne sont pas comédien oyo. Et ça veut dire mi sato. Il y a des bossos autant que la biso. Et là pas des bossos autant que la bango sont babango. Ba comédien bi basa ba lesbien. Ya basi. Et puis il y a mi bali basa ba ta showbiz. Ba fait oui. OK. Ba toi sima. OK. Donc il y a basi ba ning basa ba lesbien. Il y a mbali mi basa li ba showbusinessman. OK. Il y a mi balé. Il y a mi sato. Il y a mi balé na lobby. OK. Yami balé bikota kota bakisi wani ya bisato te na bia liboso yango wana. OK. Donc qui lesbien na qui showbiz. OK. Yami balé bakisi bikota kota bikota basoluka célébrité na ndenge moko boye asala ba buzz aya bana su makasi asala succès bakisi ezo babango eloko ya misato lokoso ya mbongo Bangomona mutata na mbongo te. Bangomona mutata na mbongo te. Bikenda ebo makape. OK. Oyebi mutu azali célébrer. Atiraka attention ya bato nyonso. Banoso bazo kabela yo. Banoso ba omona ke bazo ko approcher yo. Mimpe balingi yo te. Mais yo ka balingi. Yo ka seka balingi yo. Alors, biliard ya bambongo ya batu ekipe bakipe ko somba yo. Oui. Bako comme ça fi na yo mukuse. Bandi meloko na zoko sabango parce que ngana uta quelque part na yebi mutu so ki okabela yo mbongo passer Flamme masombi yo to moni bisemo ko tuko koya na piste non na podium azeko yemba bazoko ba mbongo papa na kamta koyi nete so yebi misemo to koya na podium mais to ko bila ata bokolo mususu. OK. Donc abonika bato mbongo quel genre d'amour bazako babaye. OK. Naza na pasteur moko na délivraka ye na église oyo ngana kambaka nzamba sungaki na nzana kaza délivrer pasteur basombe likolo ya $300. Ka $300. Pasteur ataya kalokola yo nanga. OK. Mais tata moi c'est suki mama leki akabeli $300 masombi. C'est le pasteur a une onction té. Tala. Azaki l'onction. OK. Azaki na boli mwanzami. Mais asela ki ba interdit en coloté. OK. Asela ki ba interdit. Oyebile to sela kanzambe boye papa. To sakana ba interdit. Nzamba ko pekso ke Flamme. Ozapre na posa bono ke netam susu na njili. Oyebe ko sabisa nzamba, mais nzamba pekso yo. Ngaba sibe vitanga na kete l'église à servante moko. Nzamba bina ngo kendete, ce n'est pas ma servante. OK. Mais so na te kuna ngo so mabonza bo asala ba bibele. Ala ba bibele. Pe ba kabaka fort. Mais nzamba bina nga azabo sena ngate. Ko kendete. Be l'église ba bensa nga ba kenda ngate. Parce que nzamba sake ba za sena ngate. Mais mosali nzamba wana taba peseka mbongo abondelité. Atuni nzamba te. Il faut que tout la kanzambe. OK.
volonté nzambe soki osalembi te na vie na yo osali volonté na yo moko baporte esi efungwami bayi kozwa yo. Je vous dis la vérité. Ok. Okokoso nzambe abateli te nzambe asungi te mais eza kozoba na yo moko. Voilà, donc bilialia excuse bikenda le koso ndezo mabanga. Ok. Voilà, et là comme ça tu vas voir. Voilà, avant na to entamer babilo comme ça oyo pe ici Pasteur Vincent, quelle différence il y a ba artiste et comédien o ya kala na oba obima na génération o différence est nini? Et ça ma casse. Différence à liboso et ça na éthique. Ok. Éthique ya musala. So teli ba comédien ya kala. So ba toko la ba mambo pepe. Ba bolingo. Ba kingo mwambe. Maman Nzita. Ba maman Nzita. Ba papa ko edio to tika biso personnel. Na ba de mususu. Ba sa imbali kitoko ba si kitoko. Ba ki na succès. Mais tala habillement na ba. Ils acquis correct. Correct. Tala ba thème na bango. Kitoko. Leur façon de jouer. Kitoko. Bah c'est qu'on l'a bien. Bah kitoko. Et puis, ceux qui c'est le théâtre là bango. Et qu'on peut ça moi si qu'on a su qu'on a qu'on peut ça moi leçon. Ok. Et ça peut indiquer batou. Mais elle est l'autre. Plus par la comédien de l'autre. Surtout la comédienne. Bandumba. Moutoumou comédienne. Oui. Moutoumou les cana na réseaux sociaux. So lui otuni mama bene kombo na yi. Abso atanga ba kombo. Atanga ba kombo. Est-ce que ça qui frère? Oh, azo tanga na ba kombo. Mais après quoi ya inventé na ya mo. Tuna mama servante ben a inventé kité. Atanga ba so bana bango. Et puis ya na ba preuve ezalaki. Oh. Et puis azo bona tene mais azo tanga bena ba tule bena kingani. Oh. Na leka sina beta. Ah mais moi qui me suis abo ko ça na yé. Akoko saté. Oh. À quoi ça va porter plainte? D'abord, on a plainte pour Bayebi. N'a pas marié à Zotan. Attends presque bango tout. Oh, bah ça va célèbre. Kingani, oh, na sina lia. Na beta biloko. Ok. Kingani, oh, sina beta. Kingani, oh, sina leka na niata. Dans la majorité, attends bango no surtout. Oh, so mona, ce qu'on va ça pour ça là, théâtre pour na koyeba na kakate. Mais pour na koteka nzoto. Voilà, bah, c'est la kinduma na théâtre. Oui. Ngana bango plupart ya acteur na actrice ya ba théâtre wana baza na ba vie ma be o baza ba sérieux na baza ba sérieux baza muke par rapport ya batoyo bazo tambusa mama be okomela ndenge ni pa mibalo baza bolingo wana bazo kabelo wana ozo bima na bango musu baza ba sirène musu baza ba revenant musu baza ba race mabe bazo baza pe bandoki bazo alo nyonso wana yo oza kwa nglobe kaka bango ko sangisa bango koma na bango po yo yebani ole bango na bango ba kolia yo na mukilo papa sozo tamwa na ndenga divagation okomela te voilà ba so zo komela bango. Donc, différence est monnaie, tout d'abord, na leur façon de jouer, na éthique ya musa na bango, na ba comportement na bango, différence est alliée à ma carte. Tant moi sur le col mon pépé. Tant moi sur le col les sengo. Ba vrai chéri. Yo ka be sona ba mon pépé na ba papa. Non, mais ya lelo. Et puis eloko ya suka, mutema mabe. Polémique, ko swana, ko welana, ko fingana, blo wande wana. Alors même ils va protéger Bangote. Voilà. Parce que Vincent, question il y a trois choses. Au yo le baki ke izo boma ba artiste et comédien na biso autant ni bilo misato. Et lo ka di boso na ngana lo baboye. O lo bi ba artiste et comédien. Kaza moi si pour mobali ya abala iba sala foyer. Mais ake olinga moninga na ye moi si. Est-ce que wana est normal ou bien ba kisi ba zo koto ou bien za kaka et ça peut-être envoûtement. Et ça envoûtement té. Oyebi kozala na ngabe ngobituide na ligala. Kozana na balonenga kozwa moninga no mbalo zo manayi. Toko zo moninga no moso zo mayo nkomanayi. Et ça ba recommandation bato bazana na misala mabe. OK. OK. Et ça bato bazana misala mabe. Ba recommanda ba ngondenge wana. Pour baso ba base, pour être ba bima, pour être comme na succès. Bande konga na kamera batwana. Parce que nzambe ça fait sur talent.
nzambe sa pesi yo talent. Oyebi Satan, Satan ça mo kosa ko sakanate. Ya ko mi besoin nga il est le père des mensonges. OK. Donc Satan a ça la ka talent oyo za nango. Et toi on nzambe pesi yo ya moya ko prosper ko sa nango. Soki te ndele banganga bana bo za ba meilleur joueur, ba meilleur comédien, ba meilleur pasteur, bana. Osomona. Donc batala fait le ko nzambe pesi yo, yes ko azui anga bani ko manipuler yo nango. Est-ce que vous comprenez la flamme? Sinon, yo somona nganga azalish. Ezakara. Bazalaka babola. Au moins la salish yo bazo songo sumbo. Mais pas ça liso kakati. Eh. Ou bien on a ta chance azo peso pesa bana Toi mi pesa yemoko. Yemoko bana ba obana te mais azo ba lisabana ba. Voilà. Oh na koso grand joueur. Mais yo moko botiba na mibali. Pesa mbongo bale ka ba Maradona, ba ba milliardaire. OK. Donc et donc quand ça va tikati na yo ya ko zwango abani ko manipuler yo ne loko yo sanango. OK. O moni ko pimpo ka ye awate na orienter ka ina bonde lipo na yi ko tu ka mécanique ka paso na biko banga te soko la muki bonde la ka boye lobaka boye visa na yo ekobima nzambe mta permettre yo OK de poto o moni mo ka ye auto sans mission en pleine émission il faut pas filmer. Tant ma salle c'est Wanda, pas pour l'examen comme solo. Donc, mettre ça quand même mission. OK. C'est une mission quand même pour Moroyoka. Donc, au moins, donc, ma pratique Wana ezali diabulu mutatinda na bango nango pour apesa mo ba base pour ba yebana apesa mo succès. Mais suka na yango ba omela kate bakendaka bakenda musikate. OK, voilà un long thème et vraiment pasteur Vincent. Tomoni mutu lelo ba comédien azo paye là mais ce qui lelo a tombé malade pomona abimi lo wa yebanité bosunga ngai na okokate na osala boité est organisation ba artiste comédien ba kozala ka organiser te bango nyonso ba kozala ba mbongo na bango siki muninga akufu bi azo bela ba bimisi quelque chose na caisse ba misusu no ba yaka ko bakisa ba soutenir mais bango moko nanu pour ko bazaka organiser te. Est-ce que bazaka na ba caisse yo za juste munene luka bango est-ce que bazaka na caisse est-ce que bazaka organiser tala exemple moi na nga cheko tu ko kufa cheko wabi ke cheko bazaka mwana nga oui na yebi to taba image wa mwana ngo cheko muta animaki mariage nana. OK. Yakana mama beni muta animaka mariage keza ya cheko banda butu kino tongo lobi na ngopa ina nda kuto solo le susu na juma secret na pesi ye ai makamga na loba na ye témoin ya makamo na solo ba c'est chati couple jema ba na ngaya église na yebisa cheko na bi na zomo na nzela na yo mulili il faut ya katokutanaka tout ça cheko ava kufa azolo ba chati na kokufa te na zelimo na mosakoli Vincent na kokufa te na zelimo na pasteur Vincent cheko azolo bango. D'ailleurs, tu as une image avant dernier jour, tu as une image de Zate. Quand tu as chati, tu as fait un mot. Au moins, tu as fait Azo Melati. Je crois que je suis au Tiango. Azo Melati, tu as une image de Zate avant dernier jour à Douanaï. Donc, au moment, Bazato a tout d'abord mal organisé. Ceux qui m'ont suivi, Babon Bagate, et si la gare, Bouka Lelo. Lamba lelo, lia lelo. Baï bakanobi na bangote. Ok, parce qu'on a talent mukuse. Ok. Alors, basa pas organisé. Et puis, elle a mis balé. Basa unité. OK. Bayo a raté. Talaka yo monde ba finga naka na ba réseaux sociaux. On a leki. Oh yo sala boy. Oh yo sala kinga boy. Oh yo sala kinga boy. Voilà. Yakoni mingi na bango bazo kufa ba pauvre et puis mingi ba kufa na ba poison. Parce que ne tcheko ne kaza wana tcheko kufa na poison. Et ça va ninga ne baté. Oh, mais batu balobi batu basolo bake tcheko azana ki mutako pesa ka sima yangwana bila boyebi tcheko te bozo komone boye bien te. Tcheko azali ndeko ya sel chati. Oya priaka pai nanga. Ozoka tcheko azali nani sel chati na mbale bazab ancienne église. Alors, Tcheko, c'est ça benga Tcheko avec grand frère. OK. De a confié dans ma bonne na bango boy. Ozo comprendre. OK. Tcheko c'est qui moto simate.
aza mutu asima te mais akufi na poison mpe bato bapoisonne ye nzambe apesaka na bakombo na bango oui nzambe apesaka na bakombo na bango oyebi bango ngana nayebisa se chati nzambe ndenge makambo azolakisana oyebi ke nzambe etianga makasi na voyage po eza te toleka na tv tolobake tala kuna je crois ke bana nga mimi poto bakonteninga te donc nzambe eza aloba ye moko présidence ya cheko combien de fois nabengisi ye tuna mapasa na website yo combien de fois naluki ye bachati beso kende pa passer comme ça tant que do ebandaki sika kende pa passer comme ça bosolola papa ça na posa na yo azondima mazoya te obiso ki diable ngo kanga moto akopesa makolo kilo place yo kozalo biko voilà donc ceux qui bazoko ba pauvre parce que bazali mal organisé et puis na ko belo moko passer flamme koyeba ne zambongo te koyeba eza mbongo te eza ngambo eza ndengambu mais eza mbongo te ok donc il faut ça la mayele pona na ki célébrité na wana okoma pe moi mutu physiquement boye eso to atale boye bandimi et puis ça n'importe qui te voilà un joyeux anniversaire na fanatique ya ciel ouvert TV Arnold Kapeta Mulumba vraiment profite bien de ton jour. Donc, joyeux anniversaire Arnold Kapeta Mulumba. Vraiment, salutation au Yangoana, na pesimbote na apôtre Diamène, Dinto Kimbombo Char dédié, et sans oublier Désiré Maboko, Moninga ya Azile, Moutale, héritier Kasson Moko de Bruxelles. Voilà, et l'optement et sérieusement, toujours na Pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, na lobito zwa banda 2010. Na lelo toza na 2022 ba comédie nyonso ba kufi oza peut-être na moi mini ba image na bango liwa ya nani esala yo pasi makasi so liwa na esenga pasi makasi esala pasi makasi te bango presque nyonso baza batu basepelaka na liwa ya moto nzambe ya salite parce que bombo ya moto eza sacré soki moto atiki biso nous allons s'engoter pour qu'il garde qui t'est. Mais il y a pour le bé, ce qu'il y a mon petit macasse. Parce que ça personne n'a pas l'inga mingi, ça c'est que ça n'a mingi. Pour le c'est que ça n'a mingi. Le papa y a papa qui dit et ça n'a pas si macassi, mais pas ça souci. Et ça n'a pas si macassi. Donc batouana prendre, le na boke senga pas si macassi mais bangonyo surtout. Nazaki na esengote nazaki na mawa mingi parce que baza batala ya mboke so kende et puis tout ça pour perdre bato minene oyo baki ko sala esengo ya bato parce que ko sekisa bato elongo la ba maladie elongo la ba stress tout le monde ndenge wana donc batala mboka ezoko kende eza bana kitoko te donc conseil européen ça bango babongisa marche na bango et puis basambela kamakasi baluka basala nzamba solo mutamtaza na père spirituel na ye papa kondima to bengaka papa molimo zala na ye kangama na Yesu bondelaka mingi sambelaka zala orienté omona makambo oyo ekosila soki te ndeto solo baboyi omona mikoleza ko ya moko lisusu ya mobali akokende après kodi moko lisusu ya mobali oui moko so mobali akokende après quoi awole la susu ngaye bwana boy yango yo obongisaka na nzambe ndibela kolo parce ya celui qui est la vie il va te donner la vie voilà lentement et sérieusement je crois Bolandi au pasteur Vincent a outil ko pesa bino conseil pasteur Vincent na ce dans la dernière question ou bien avant dernière question on a eu problème nizole kana parlement na parlement pe makambo ya ma bezo le parce que ndeko Fayulu oyo alobaka yenda za président eli mais président za Fati Beto alobi ke nani député bazaka $21,000 par mois wana Fayulu mutalobi asaki maquette amoni ke député bazaka $21,000 par mois et loko suit ba peuple makasi do mikolo penande
ezo sala beza ko sakanate likamondeko fayulu alobaki bon tu peut-être chose à solo to ya solo to za lokuta mais donc nga soko na za solo pona nini tunanga pona nini pas ça parce que na top Congo bazo ki ba différents députés bato na bo ba question sur salaire na bango OK mais basa ko se contredire au moins batuni oyo alobi boy batuni oyo alobi boy batuni oyo alobi boy donc salaire na bango juste les banate donc tu comprends ça fait les raisons parce que bazo kosa donc batuni oyo mona lobi à contredire moninga batuni oyo mais soit que ça ne mona zapena mabe parce que ba peuple bazo souffrir mbongo wana ya 21 000 kaka qui sont pour qui sont contre mais le bagana les stations et puis na parlement ngo balwana balonga bazo voter mboka ngo eza ko s'affoncer mboka ezozinda mboka ya ngai na yo ezozinda ba Rwanda ba boteli biso mboka parlement ezosala nini bakonza mboka bazosala nini mais faire des ça repousser bango na Rwanda ah oyebi pona mapinga ezo makasi esengeli tio na bolo mboka ezoorganiser pays ezoorganiser mboka ezoorganiser te tout est difficile deux plans difficile pona faire de ça soutien makasi pas benga na bakuku de ndo wana ba mana mboka na biso donc voilà bangole kalelo na parlement na biso eza yango wana nzambe kaka sunga passer flamme tuka ya émission na biso ya lelo na yebite conseil nini rekopesa na ba artiste comédien conseil nini rekopesa même na président Mbosa Zolanda yo na ba député nyonso conseil rekopesa ba na ko bandel boso na ba député tembo mwana leki belé yo pona ba kofuta bango combien $3,000 $3,000 les coquilles parce que bah ça peut mousser la gravité boké bo vandi kaka qui sont pour qui sont contre $21 000 c'est beaucoup flamme d'Angola bato bazo samsala makasi bazo ba $100 obi surtout ba na ba miongo oui ba maître ba to foto bombonga moi mingi poko tamu kisa mutu ko pesa ye mayele mususu azali na ngote c'est pas facile donc boza motema malamu bomeka ko kitisa ba salaire na bino sur réellement bozo zwango est-ce que ba ondima o ah Congolais lingaka ya zwa nyoswa so ondima te likambote mais ba fote pe ba loi malamu oyo kotamu samboka pona mboso na zana conseil opesa yete on a lobi na kasi so comme na bango ba kolima parce que za moto naza moto molimo naza mosali ya nzambe ba bazala ko la bana mso molimo faut ba yoka ko to solo bana bango pona ba comédien à part Tcheko ba msusu ba okende parce que mingi basana ba poisson na bazoto bobo de lanzane boke na église peu sembla dans la vérité botika nel ko ba base ba succès si laka nakasi bazana ba succès lokola ba mene ate lokola ba papa wemba te lokola ba mari misambute mais ba kenda batika yango bombo ya mteza sacré lokola zana mukili boye omi battre la dans le Seigneur sœur frère yom ton na boza comédien omi battre dans le Seigneur nzambe ako préserver bivi na yo pe ako pesa bo moimolai botambola dans quatre na kolo botika bakisi botika kilesibien botika makamba ko pesa kasima botika bakisi botika bilobela botika ko inana eko sala bongo malamu papa te ba talon bozana yango nzambe ne mutu apesa bino yango olie bo pesa yango lokumu pa satan bozo sa lokumu e pa ya nzambe voilà on a que koloba ezaki yango na forme d'Angola. Voilà, tu as une émission avant de clôturer l'émission, nous avons pasteur Vincent, moi quelques dédicaces pour nous clôturer. Oui, nous avons fait un peu de bato balandi biso nzamba le kono pambola bango na pesi mote pa ba na poto na sina tanga ba komba watu mususu ba so bazali ser Mireille na France na ba pambola yo malaika Vero na Allemagne nzamba pambola yo base belé nepte so ndiko omosani mama Barbine te Barbine ça c'est mbote Barbine mondele encore ya deuxième fois voilà nzamba pambola yo bino nyonso tu bato yo bolanda kaser nya kiko nani susu
Baliki Belé, sœur Nicole, Bosé Belé, sœur Mariam na Belgique, na chéri na yo, Nzamba Pambola Bino, Bino sur Nzamba Pambola Bino, Boko Takana Bémission, Bota la Kango, Bo Laike, Bo Emi, Mission, Bo partager, et Rosabo Malam, Bo Pop Soka, Tony Fiarabatu, Tosa va péter, le cola, Bana, ya Diablouana, Biso Toa, pour la modifier Batu, na Kombo na Yesu, que le Seigneur vous patafiole, na Nigibinomi, au nom de Jésus. Frère Bodak Mondembe na États-Unis, vraiment tout le monde a image, Nzamba Pambola yo, au lakisi vraiment beaucoup frère Bodak Mondembe, Nzamba Pambola yo pour avoir extrait, il y a clip au Yosali, vraiment Isaiah Koyinda, Nzamba Pambola yo frère Bodak Mondembe, na pesi mbote lisusu na Mama Tetendaya, bientôt album Loboko Nankolo. Et ça est déjà disponible. Nzambe Apambola Bino. Na pesi mbote na Désiré Maboko, moi na poto. Na pesi mbote na Héritier Kasongo Mokonda Bruxelles. Fabrice Kepala, Asile Moutale, les bilinguistes. Et sans oublier des œuvres Mbimba. Émission na yo yango aussi l'ouvert TV bo s'abonner na pesi mbote na Mama Pasteur Bene ba salutation no yango wana na pesi mbote na journaliste Sephora Makela journaliste Sephora Makela ya yo yango wana miss ba mbote no yango wana na pesi mbote lisusu na Belvin Makela mutu nanga kati Belvin Makela libango no yango wana artiste américain noir na pesi mbote na bana nyonso ya les rochers sali na pesi mbote na Joëla Tite ba salutation na ngwana maître Diamine maître Daniel Tumba ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mongani loboko na tata esengwa minikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.